Non, ok, de filmer, tu vas filmer. Et de nous. Axel, nous comme bon émotion. Axel. Oui, d'accord, le Félix va camber. Oui, d'accord, le Félix va problème. Zélé outil, faut que les cités vertes soient à Dikibala, Yango et Boukalidor, m'a appelé. Félix a démissionné là pourquoi? Oh, bah, bah, oui, ça va me retarder. Oh, Biloro et André. Biloro et André qui moutent. Les gars de Kenya, n'entends pas de Kenya. Félix, c'est un problème. Il y a André qui moutte à l'hémissager. Félix a un problème. Félix a un problème. Oh, il va dire, il va dire. Mais qu'est-ce que tu as télé? Donc, quoi, Yann? Bonjour Bandeko, Balandia, Destiny of Africa Production. Vraiment, tous les semaines, nous avons sur le plateau afin que nous puissions parler et développer un peu de ce qui se passe dans de différents pays, là où il y a des Congolais. Il y a des problèmes qui se passent pour l'instant à cause, il paraît que c'est à cause de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait déclaré que tout peuple congolais qui sont en dehors du pays, au Bazaba réfugiés, Bazon Lamboka. Et maintenant, pour l'instant, là, il y a des problèmes qui ont été causés, qui s'opposent, ou qui se causent maintenant là, et à cause de ce que le président avait dit. Et maintenant, on est en train de forcer et arrêter le peuple congolais pour le refouler au Congo. Et avant tout, vraiment, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos soutiens na Katina Ozali chaîne Nabiso Destiny of Africa Production pour que nous puissions faire de bonnes choses. Sans vous, tout le monde va malhonnêter. Dans quelques secondes, quelques minutes, et puis tout développer sur moi point Miki Oyo Tokolobe Alelo sur Makambouya, président de la République ya Congo. Merci, garde le côte. Peuple congolais, merci na kozonga sur na plateau. Kaka na ba kozonga na plateau to les développer sur ce qui se passe maintenant là au pays. Il y a des arrêts na niveau ya Pretoria précisément na niveau ya Sanisai baza kokanga ba congolais et par force et leur refouler ce que bozali na mikanda aux élèves ba réfugiés. Et cause de cela, c'est parce que le président avait annoncé que tout Congolais, tout réfugié qui sont en dehors du pays, basent en Mboka. Et maintenant là, dans d'autres pays, ils ne font pas cela, mais c'est juste que, à niveau à Pretoria, ils ont eu cette autorisation d'habiter et pas un an, soit de pas à président Bango, il y a Kukanga aux Congolais, puis refouler Bango. Néango, bino peuple congolais, bino vous avez partout dans le monde et nous avons besoin de vos réactions à ces images et puis réaction à bino na sujet oyo et de ce que le président avait déclaré. Oui, nous savons que précisément, même si le président avait déclaré cela, c'est pas
par force, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est volontaire, c'est volontaire que Moutoise en Amboka. Mais maintenant, là, ça cause de problèmes dans de différents gouvernements, ou différents pays, où ça a été qui n'ont pas eu audacité, il y a qu'au refoulé aux Congolais, aux réfugiés, et ce qui n'est pas aussi dans Zélate, parce que un Congolais ou soit un soit Bengami réfugié, ils ont le droit de ne pas rentrer chez eux avec des raisons personnelles, des raisons politiques, des raisons d'insécurité. Maintenant là, bango bazali ko buka mibeko ya bakor ya Genève côté ozali protection ya ba réfugiés. Et na yango ndako l'accepte non image oyo bomona et plutôt les canaux développer. Vraiment merci et gardez le. Bomona kaka président Chichi alobaki ke donc na Congo ba guerre sili. Yango na la police sud-africaine ekiti elobi ke no ekanga bakongolais tout o aza ke no aza ngunda azonga Congo dans lobby congolais tout a ngunda azonga Congo nde bomona boye ya Chichi déjà lobaki ke non au moins nde bakanga kuna da bazokanga donc o to aza mukandaka ya ngunda ozonga Congo donc sur place na source Nebo mona kaka boye donc musique. Donc ça oyinda. Mbila kiti na sunny side oyinda na sunny side. Ah toza na Afrique du Sud na ville à Pretoria, plus précisément la quartier sunny side. Parce que ba Congolais ba tondi pena donc ebele bebo. Banoko ba keyi nde ba abo. Na boye. Merci, chers téléspectateurs. On a sur le plateau. Moni binomoko ba image. Oui, malgré que les images, et les images là sur son angle, na mekiko landelango, na saki mo ba investigation na ko ba pourquoi ils arrêtaient les gens et avec ba aux investigations et ça a été confirmé que non oui ils arrêtaient les Congolais parce que na Pretoria wana nesika ya Sanisai wana ezali sika ba Congolais bazala mingi bazala trop, c'est là où ils ont allé pour na kokanga ba Congolais na yango bomoni ba image wana bande ngai maintenant tozonga na masolo but ya ko senga ete ba Congolais oyo président senga ete ba Congolais bazonga na mboka na Congo ezali un peu broad, ce qui veut dire ezali munene parce que mutu autant azali na asile ou bien azali un demandeur d'asile azali ba papier ou ezali ba demandeur d'asile na différents mboka ezali PTT ou ezali facilité pour que mutu wana andima kozonga na mboka na ye sans azala na ba assurance oyo ezali na et pesami soit pas ya président après avoir que ça là ba ezali ba statement na ye asala ki wana na yango ba landina ngai ya Destiny of Africa ba ndeko bele ba poser la question à tuni ngai te na poser motuna oyo est-ce que il y a pas possibilité que le président puisse aussi d'abord à focus d'abord na ozali côté makambo ya misala côté makambo ba logement côté makambo oete au sala été le peuple congolais ce qui a bien décidé à zone en mboka ayebi que quand je rentre chez moi il y a du boulot, il y a là où je vais dormir, il y a du travail, il y a les opportunités, mais il n'y a rien comme parole d'honneur, parole morale de promesse qui a été faite avec notre président Félix Tshisekedi. C'est pour cela il y a trop de commentaires aussi en dehors de cela et bandeko belé basali ba vidéo na bango protester sur Ozali et le président aleka na koloba ete congolais soit zonga na mboka et na kola sabino ba image wana ba mona ba image ba bandeko congolais ko ba protester qui sur Ozali ba point wana il y a président de la République aleka na kosala
Nango ndeko pe balandi ngai ya Ozali Destination of Africa Production. Je vous demande vraiment aussi de donner vos pensées de ce qui concerne le sujet, ce sujet qu'on est en train de débattre ici, et le sujet que le président a soulevé et que le peuple congolais a zonamboka. Est-ce que ezali eloko ya malamu président asalaki ya kosenga ete congolais nyonso azonga na mboka na ye sans compromettre quelque chose ya koloba ete musala kozala shelter kozala place ya kolala kozala eloko? Est-ce que ezali malamu mpona bino ou soit ezali malamu te po congolais aza komituna lelo na kozonga na Congo na kene kosala nini esika na vandi awa nazali kozwa mwa moke naza kolia nazali kosena naza esika na kolala na kozonga lelo na Congo est-ce que na kozwa moya kolia na kozwa ta moya kosomba ta bikedi ata lipa mama poto na tongo na mela mwati na ngai biloko moko? Est-ce que moya on kozala lisusu? Est-ce que na kozala na esika kotia mutu na ngana lala pela na mkana tonga kende beta kayu na ngai? Nde ba question ko se poser en wana ba question oyo ke ezali ko senga ete bino bo répondre na yango. Ezali question oyo ke peuple congolais répondre na yango, parce que on doit laisser les gens s'exprimer. Les gens doivent s'exprimer pour mutu nyoso azali na ozali liberté ya expression. So c'est pour cela nazali kosenga na bino bo commenter na se aux ali sur ba point oyo na soulever, bo commenter na se na yango, et puis to ba comment to développer soit to continuer na aux ali émission oyo to ba ndenge ko zo solution na aux ali sujet oyo ya makambo ya rentrer au pays. Bolanda ba protestation ya bandeko oyo bazali na poto na kotia deux images bolanda, et puis to kozonga sur na plateau et to continuer à partir de cela. Merci. Gardez l'écoute et suivez. Bonjour, monsieur le président. Dommage. Je ne rentre pas au pays. D'ailleurs, na boki sangunda na parti politique na parti politique sur l'équipe nationale na yebité. Na yebutu histoire à parti politique na minute. Na kena jamais na 10e mairie. Ngunda na nga pesa masolo na yote za masolo na nga. Ya bana ya libanda. Donc dommage, monsieur le président. Là je prépare. Je vais manger pour le deuxième tour. Je prépare la viande de bœuf. Pour nous, les alos, les amakembe, les afoufa, c'est nous les a. Ce qu'on a zonga, on va passer à Congo. Eh! Monsieur le président, yo bon on a biso, jana zonga. Biso awa kaka. Eh! J'ai, hein? Eh! Nakuzonga te yeye nga nakuzonga te président tayo moko Félix na Congo bitala de mutazolia tala de mutazolia mwana na Congo boy tala boy ezala na Congo ezala te ngai na vai na ngai ate otindi basoki basoda bakara biso to zonga te bude tala bude mulele mwana alia le côté awa. On a pris des éloignements dans le Congo, cher, tala escalope boy. Félix, à toi, tu ne sais pas l'amour à son cabine, la personne basula. Nazo raté, je te jure, président. Salut. Congolais, nyonso, il faut avoir un mboka na ye, avoir la place. Quoi? Quand est-ce que boy? Si. Merci Balandia, Ozali chaîne Nabiso Destination of Africa Production. Kakande bot komona Ozali ba image misusu ya ba ndeko na biso ba ko protester, et puis bazali ko protester sur Ozali déclaration à président Tshisekedi, Félix Tshisekedi à l'égal de Sala Kolbeti, tout Congolais, excusez-moi, tout Congolais a zone na mboka parce que déjà mboka est comme malamu. Vraiment, namoni était biso ba Congolais bien soit bino balandi ya Ozali émission na biso na poko andelo bino na kotika ya bino bale côté na bino bolé kana ko réagir sur Ozali ba point de vue oyo à point de vue oyo peut à sujet oyo to soulever le lot bo réagir nango. Est-ce que
ezali eloko ya malamu to ya malamu te kaka ndenge nalobaki liboso e na yango natikeli bino bale epa na bino e boleka na ko réagir, pour commenter aux alliés en fait quoi faire sur ces sujets ici. Vraiment na kosuka na mokolo lelo na niveau oyo pour ne pas commenter bilé, pour ne pas ko sala polémique na ozali masolo ozali kolekama pour surtout ko sala toujours masolo ozali réel masolo ozali na base na yango na ko zala na ba commentaire milité na ko tia commentaire milité na tiki yango maboko na bino kaka na lobby bon commenter et puis on va développer à la prochaine selon aux élèves commentaires Nabino aussi dessus. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et aimez aussi notre vidéo et partagez cela car ça va nous donner une créditation aux chaînes Nabiso. Vraiment merci et à la prochaine. Ciao. Bana Kongo to simana maboko, Kongo elonga RDC. Bana Kongo to simana maboko, Kongo elonga. Kongo lenyo someta la me, Kongo elonga RDC. Bana Kongo to simana maboko, Kongo elonga. Majorité opposition to simana, Kongo elonga RDC. Bana Kongo to simana maboko, RDC. Kongo.